Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chicoté ba. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc l'agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à miner été et kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose allée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura le tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrien, maritime, téléphone, Edino image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la poli, nous avons fait des conteneurs, les frais maritimes, nous avons les frais aériens et tout dans l'avion. Nous avons fait un petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à la poto, au salimaranon sur ma kin, à ndenge et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express. On peut savoir l'exemple. Moninga Moko Movoto, na Paris, Tolia Ranaï, Tomelane, soi-disant sa père. Zorana Zana N, n'a profité d'un pays à Mankenga. Qui a même pas que l'histoire. N'a côté doute dans que l'histoire. Sauf à tel qu'on met ta forme. Ton petit pourquoi, à Ozoadis à zéro, devant que l'histoire. On met le chapeau, ma forme mystique. Yamamoto. Yoji. Papa, yo penga ko bilambo ngana la kisiawa. Yo penga osoma onde ponde na sali bweke na wana ba 50 000. Yo ibi be 25 000. Menga bilamba ko kona sombi ete na 50 000. Na pe na versa so ya ozaka ya sombola o nyarko sala tate o mate na ina ngote. Ona la ksaka ona television ba kosi be belba nani ebele na ina ngote. To komiti na 10. E bo so bina na nyoso. Papa vanda na yo baki va 10 à 0. Yo ne ko 10 à 0. Yo yake papa va opesa bilambo te. Bilambo to kabaka te. Et bisanga nje ba vivre la musique oyo produisa. Mais il est malade ou quoi? Dieu salim bako. Na vie na sima no 25 000 à bosso à Simbia moi c'est un véritable escroc. Contre escroc, maman biso kwa ko benga escroc. Vous allez escroc. Maman biso mutalo pa ya bona français na lingi na yebisa yo. Azim bongo ali. Bongo na ali pourquoi azonga poto. Et moi na poto ko adieu salim bavana la poto sur 14 ans. Vous comprenez? Comment il est moins sérieux? Azo papier à ta moko. 14 ans. Sans papier. Refoulé, bon, on te coupe, c'est pas pour la grade des attentes. Quand il y a pour tout le monde, la télé qui fait un temps pour ça, il a été.
Amoniye na biro beaucoup. Alors ça dit moi baloyenge obi mutu so di kini biso neza lokwe koti milinga na kati. Ado sa umel na potote. Tala ka moins sérieux azo papier te. Ya mona kango Kinshasa amona ka veni bongandanga ke le pango animo ati le pango animo saba yebi. Noko soki sana komonanga nalinga polémique te nazoli soka na place na yo oyeba ki tu es. naopesa kola exemple moninga moko movoto na Paris toliaka na ye tomelaka na ye soit disant sa père nzoka nde azala na haine nanga aprofite nango mpe ya amankenga ke azalaka même pas kolo histoire nakoti doute na kolo histoire soki atelemi kobeta forme ntongo ti pokwa azwa 10 à 0 devant kolo histoire na obeteli bachapeau baforme mystique yama moto Yoji. Papa, yo penga ko bilambo nga na lakisi awa. Yo penga osoma ondeni ponde na sali bwekena wana ba 50,000. Yo ibi de 25,000. Menga bilamba ko kona sombi ekena 50,000. Na pe la versa so ya ozaka ya sombola o nyarko salata te o mate na ina ngote. Ona laksaka wana television ba kosi bebele bana ni ebele na ina ngote. To komiti na 10. Ebo so bina na nyoso. Papa vanda na yo baki 10 à 0 yo nde ko 10 à 0 yo yake papa ba opeso bilambo te bilambo to kabaka te ebisanga nje ba vivre la musique oyo produisa mais il est malade ou quoi Dieu salimba ko na vie na sima no 25,000 na boso asimbi ya moi c'est un véritable escroc Kuto escroc mama biso kwa ko benga escroc ozali escroc mama biso mitalo pa yango na français na lingi na yebisa yo Azimbongo ali. Mbongo na ali pourquoi azonga poto. Et moi na poto ko adieu salim ba va poto sur 14 ans. Vous comprenez comment il est moins sérieux azo papier ata moko. 14 ans sans papier. Refoulaye bono to ko pese ba grade des tango ye poto muto yo tala tele ki 20 ans bosa yelo na été. Ya moniye na biro beaucoup. Alors ça dit moi baloyenge obi mutu so di kini biso neza lokwe koti milinga na kati. Ado sa umel na potote. Tala ka moins sérieux azo papier te. Ya mona kango Kinshasa amona ka veni bongandanga le pango animo ati le pango animo saba yebi. Noko soki sana komonanga nalinga polémique te nazoli soka na place na yo oyeba ki tu es. naopesa kola exemple moninga moko movoto na Paris toliaka na ye tomelaka na ye soit disant sa père nzoka nde azala na haine nanga aprofite nango mpe ya amankenga ke azalaka même pas kolo histoire nakoti doute na kolo histoire soki atelemi kobeta forme ntongo ti pokwa azwa 10 à 0 devant kolo histoire na obeteli bachapeau baforme mystique yama moto Yoji. Papa yo penga ko bilambo nga na lakisi awa yo penga osoma ondeni ponde na sali bwekena wana ba 50,000 yo ibi de 25,000 menga bilamba ko kona sombi ekena 50,000 na pe la versa so ya ozaka ya sombola o nyarko salata te o mate na ina ngote ona laksaka wana television ba kosi bebele bana ni ebele na ina ngote to komiti na 10 ebo so bina na nyoso Papa vanda na yo baki 10 à 0 yo nde ko 10 à 0 yo yake papa ba opeso bilambo te bilambo to kabaka te ebisanga nje ba vivre la musique oyo produisa mais il est malade ou quoi Dieu salimba ko na vie na sima no 25,000 na boso asimbi ya moi c'est un véritable escroc Kuto escroc mama biso kwa ko benga escroc ozali escroc mama biso mitalo pa yango na français na lingi na yebisa yo Azimbongo ali. Mbongo na ali pourquoi azonga poto. Et moi na poto ko adieu salim ba va poto sur 14 ans. Vous comprenez comment il est moins sérieux azo papier ata moko. 14 ans sans papier. Refoulaye bono to ko pese ba grade des tango ye poto muto yo tala tele ki 20 ans bosa yelo na été. Ya moniye na biro beaucoup. Alors ça dit moi baloyenge obi mutu so di kini biso neza lokwe koti milinga na kati. Ado sa umel na potote. Tala ka moins sérieux azo papier te. Ya mona kango Kinshasa amona ka veni bongandanga le pango animo ati le pango animo saba yebi.
noko suki sana kombo na nga nalinga polémique te nazoli soka na place na yo oyeba qui tu es. naopesa kola exemple moninga moko movoto na Paris toliaka na ye tomelaka na ye soit disant sa père nzoka nde azala na haine na nga aprofite nango mpe ya amankenga ke azalaka même pas kolo histoire nakoti doute na kolo histoire soki atelemi kobeta forme ntongo ti pokwa azwa 10 à 0 devant kolo histoire na obeteli bachapeau baforme mystique Yamamoto Yoji papa yo mpenza ko bilamba oyo ngai nalakisi awa yo mpenza osoma o ndeni mpo nde nasali boye te nango na ba 50 000 yo ibi nde 25 000 me ngai bilamba koko nasombi eke na 50 000 nayepe na baversation oyo ezaka ya sombola oyo nyarko sala tate omai te na ye nango te oyo nalakisaka awa na televizio bakosi bebele banani ebele na ye nango te tokomi ti na 10 eboso bino ya na nyonso papa vanda na yo yo baki ezwa 10 à 0 yo nde kozwa 10 à 0 yo yake papa oyo bakopesa bilambo oyo te bilambo oyo tokabaka te ebisanga nze baviva la muzika oyo produisa mais il est malade ou quoi yo esalembako na vi na nsima na 25 000 25 000 na liboso asimbi yango c'est un véritable escroc contre escroc te mama biso okwa azali kobenga escroc ozali escroc mama biso moto aloba yango na français na yo nalingi nayebisa yo azwi mbongo alie mbongo wana alie pourquoi azonga poto oyo mwana poto ko adieu salemba vana na poto biso ya 14 ans okomprend mpo mona il est moins sérieux azwa papier ata moko to 14 ans sans papier arefula ye boni otondo kopesa bagrade eza ntango aye poto moto oyo otala ata eleki 20 ans obosana elongi na ye te yamoni ye na biro ya bokulu aosa neti mwa baloyenge obi mutu soki obikini miso nyonso aloko ekoti milinga na kati azosa umeli na poto te talaki a moins sérieux azwa papier te ya monaki yango Kinshasa amonaki aveni bongandanga lopango ya nimero 1 ti lopango ya nimero 7 bayebi ye noko suki sana kombo na nga nalinga polémique te nazoli soka na place na yo oyeba qui tu es. naopesa kola exemple moninga moko movoto na Paris toliaka na ye tomelaka na ye soit disant sa père nzoka nde azala na haine na nga aprofite nango mpe ya amankenga ke azalaka même pas kolo histoire nakoti doute na kolo histoire soki atelemi kobeta forme ntongo ti pokwa azwa 10 à 0 devant kolo histoire na obeteli bachapeau baforme mystique Yamamoto Yoji papa yo mpenza ko bilamba oyo ngai nalakisi awa yo mpenza osoma o ndeni mpo nde nasali boye te nango na ba 50 000 yo ibi nde 25 000 me ngai bilamba koko nasombi eke na 50 000 nayepe na baversation oyo ezaka ya sombola oyo nyarko sala tate omai te na ye nango te oyo nalakisaka awa na televizio bakosi bebele banani ebele na ye nango te tokomi ti na 10 eboso bino ya na nyonso papa vanda na yo yo baki ezwa 10 à 0 yo nde kozwa 10 à 0 yo yake papa oyo bakopesa bilambo oyo te bilambo oyo tokabaka te ebisanga nze baviva la muzika oyo produisa mais il est malade ou quoi yo esalembako na vi na nsima na 25 000 25 000 na liboso asimbi yango c'est un véritable escroc contre escroc te mama biso okwa azali kobenga escroc ozali escroc mama biso moto aloba yango na français na yo nalingi nayebisa yo azwi mbongo alie mbongo wana alie pourquoi azonga poto oyo mwana poto ko adieu salemba vana na poto biso ya 14 ans okomprend mpo mona il est moins sérieux azwa papier ata moko to 14 ans sans papier arefula ye boni otondo kopesa bagrade eza ntango aye poto moto oyo otala ata eleki 20 ans obosana elongi na ye te yamoni ye na biro ya bokulu aosa neti mwa baloyenge obi mutu soki obikini miso nyonso aloko ekoti milinga na kati azosa umeli na poto te talaki a moins sérieux azwa papier te ya monaki yango Kinshasa amonaki aveni bongandanga lopango ya nimero 1 ti lopango ya nimero 7 bayebi ye noko suki sana kombo na nga nalinga polémique te nazoli soka na place na yo oyeba qui tu es.
naopesa kola exemple moninga moko movoto na Paris toliaka na ye tomelaka na ye soi disant saper nzoka nde azala na haine nanga aprofite nango mpe ya amankenga ke azalaka même pas kolo histoire nakoti doute na kolo histoire soki atelemi kobeta forme ntongo ti pokwa azwa 10 à 0 devant kolo histoire na obeteli bachapeau baforme mystique yama moto Yoji. papa yo mpenza ko bilamba oyo ngai nalakisi awa yo mpenza okosoma o ndenge mpo nde nasali boyeke nango na ba 50 000 yo yebi mpe 25 000 me ngai bilamba koko nasombi eke na 50 000 nayebi na baversage oyo ezaka ya sombola oyo nyarko sala tate omaki na ye nango te oyo nalakisaka awa na televizio bakosi bebele banani ebele na ye nango te tokomi ntina 10 eboso bino ya na nyonso papa vanda na yo baki ezwa 10 à 0 yo nde kozwa 10 à 0 yo yake papa oyo baopesa bilambo oyo te bilambo oyo tokabaka te ebisanga nze baviva la muzika oyo produisa mais il est malade ou quoi radio esalembako na vi na asimba na 25 000 25 000 na liboso asimbi yango c'est un véritable escroc kutu escroc te mama biso okwa azali kobenga escroc ozali escroc mama biso moto aloba yango na français na yo nalingi nayebisa yo azwi mbongo alie mbongo wana alie pourkui azonga poto oyo mwana poto ko adieu salimba avandi na poto biso ya 14 ans okompre pomona il est moins sérieux azwa papier ata moko to 14 ans sans papier arefula ye boni otendo kopesa bagrade eza ntango aye poto moto oyo otala ata eleki 20 ans obosana elongi na ye te namoni ye na biro ya bokulu aosani nti mwa baloyenge oyebi motu soki audi kini miso nyonso loko ekoti milinga na kati adosa umeli na poto te talaki a moins sérieux azwa papier te ya monaki yango Kinshasa amonaki aveni bongandanga lopango ya nimero 1 ti lopango ya nimero 7 ayebi ye noko soki sa na kombo na nga nalinga polémiki te nazoli soka na place na yo oyeba ki tu ye naopesa kola exemple moninga moko movoto na Paris toliaka na ye tomelaka na ye soi disant saper nzoka nde azala na haine nanga aprofite nango mpe ya amankenga ke azalaka même pas kolo histoire nakoti doute na kolo histoire soki atelemi kobeta forme ntongo ti pokwa azwa 10 à 0 devant kolo histoire na obeteli bachapeau baforme mystique yama moto Yoji. papa yo mpenza ko bilamba oyo ngai nalakisi awa yo mpenza okosoma o ndenge mpo nde nasali boyeke nango na ba 50 000 yo yebi mpe 25 000 me ngai bilamba koko nasombi eke na 50 000 nayebi na baversage oyo ezaka ya sombola oyo nyarko sala tate omaki na ye nango te oyo nalakisaka awa na televizio bakosi bebele banani ebele na ye nango te tokomi ntina 10 eboso bino ya na nyonso papa vanda na yo baki ezwa 10 à 0 yo nde kozwa 10 à 0 yo yake papa oyo baopesa bilambo oyo te bilambo oyo tokabaka te ebisanga nze baviva la muzika oyo produisa mais il est malade ou quoi radio esalembako na vi na asimba na 25 000 25 000 na liboso asimbi yango c'est un véritable escroc kutu escroc te mama biso okwa azali kobenga escroc ozali escroc mama biso moto aloba yango na français na yo nalingi nayebisa yo azwi mbongo alie mbongo wana alie pourkui azonga poto oyo mwana poto ko adieu salimba avandi na poto biso ya 14 ans okompre pomona il est moins sérieux azwa papier ata moko to 14 ans sans papier arefula ye boni otendo kopesa bagrade eza ntango aye poto moto oyo otala ata eleki 20 ans obosana elongi na ye te namoni ye na biro ya bokulu aosani nti mwa baloyenge oyebi motu soki audi kini miso nyonso loko ekoti milinga na kati adosa umeli na poto te talaki a moins sérieux azwa papier te ya monaki yango Kinshasa amonaki aveni bongandanga lopango ya nimero 1 ti lopango ya nimero 7 ayebi ye noko soki sa na kombo na nga nalinga polémiki te nazoli soka na place na yo oyeba ki tu ye
edino yo oza fin moto aleki aza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki elilo image elo na osenga yo chikote ba. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura le tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomogo RDC Loma Makasi. on nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrien, maritime, téléphone, edine image, okozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, solo. Bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge. Même métro Macadé. Poussa na Global Express, avant d'idéologie en Wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, aux en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours team de la poli, tous en fret la conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout team dans l'avion. Le team de la petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui a été, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur ma kin, en dengue, et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'akin, selon goût nayo, catalogue des alliés. Donc, fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express.